Bomoni matanga ya Jani eleki, en tout cas matanga ya Jani eleki na kimia, ya Jani alelami na kimia, bakundie na kimia. Problème eza nini na ba comédien topé na ba congolais nyonso. Tolobaki pona yapo kutamona ni te, yapo na matanga omona na te, yapo azoya te, yapo lobaki o esengela ki baloba. Tana loba na bino congolais asala makambu parfois yeba na ete amema maneka lokwa mupepe bonzimela ngate. Congolais liko mema malokola mupepe. Ya po banda mona na te na matanga ya Jennifer ina poto me boyeba ete eloko nini o ya po banda ko mona na te. Mso asenga ki ba séjour na ye na Kisasa, alors mi colonel sengela ki a travailler na musala na ye asala sala pour que ba autoriser ba séjour na ye na Kisasa boyebi te. Mais directement mutu nyonso yaki ko bamba ya po masasi awa na fe na YouTube, ti na TikTok, ti na Facebook. Apo firenze ye wana. Matanga ya Jani eleki bakundi na kimia me ba makambo ebimi ebele na sima. Ba comédien N Pro Max. Kana matanga ebele batongami, kana matanga ebele bafingami, kana matanga ebele ba continuer ko fingama. Bomoni mama social Bellevue Kanzi. Bellevue azalaki lobby na butu na veye mortuaire. Na tongo peye yo azalaki. Mais yana bato bazo critiquer Bellevue. Po aye na matanga. Moi so à la patrona, mais à simple. Ata bonzima yete. Biso to nzimae nana mambebela olobela awa boyoka bakomba ba comédie etanga mebele awa bokotisa eni moko boye ya batu ba yina batu bokotisa eni moko boye ba comédien ba yina ba comédien bokoma oya na TV bo finga bokoma oya na TV bo loba mabe bo batela même ba réputation na binote likola ba comédien o bayebi ata binote. Likola ba comédien oh ceux qui ozaki na chaîne na YouTube te balinga ki pe ba reconnaître yo te peut-être ba reconnaître ka yo na chaîne YouTube pour fingaka. Batu ba finga irsi peshanga. Batu ba finga bango po ba mesana ko finga bango. Mutu lokwa ngana ko pelisa caméra te pona yo finga comédien mo bwe non. Ba o mériter respect. Na ebisaka bino bato ba mérita ka respect. Prévenez que bomoni façon ya Jennifer ya kundameli. Le kwa mokonzi. Ya fa ya kundami le kwa mokonzi ya kundami na ba norma kitoko. Ba honorer ya fai. Tout le monde a moni. Comment ya fa ya kundami. Ena batu musubo ta kate na vie. Oebia kututila brina bomisaki ya fai. Ayebete peut-être que corps ya fai e ke Congo. Ayeba ete ayeba kita ovana na nanya ayeba ete ke ya fa yokundama na bonheur o bino ba comédien bolika ba rando ezanga tina boyoki pape lombe na cimetière alobi nini bozala na bomoko tomoni ma Milo tomoni ma Teresa tomoni Fatuka Embe ba ma Milo na mama top pardon tomoni bango baza en collaboration. Ma Teresa ke vande sika ye moko na coin. Na oyela bino ba video enterrement bomona. Ake vande sika ye moko na coin. Pourquoi? Parce que ba comédien bolingi rando ezanga tina. Même na matanga komba esprit na bino kuta na kalisute bande onanga bo s'abonner to s'abonner mbote bonjour bonsoir boyebi déjà et dépendant na héros bolanda biso do héros kolanda irsi Botelo TV oye bokozwa bonjour topé okozwa bonsoir. Alors to s'abonner sur ezambalano ya liboso tomber na irsi Botelo TV o s'abonner nzambe akopambola yo donc partager na Facebook partager na WhatsApp tsana na ba fa na ba statut na yo tiango partout nzambe pambola. To sepeli komona ba comédien ba uti poto ba ye. To sepeli ba yo kunda ndeko na bango mebo tongi bango.
Anse Luzolo avant kita Congo ataka na TikTok na ye aoluka mutu ako sponsoriser pour na Flat Hotel ya osala publicité. Azwaki mutu tomoni azwaki hotel moka ovanda wana. Siko asali publicité nango na TikTok na ye na Facebook na ye boye bo fingi ye. Finalement Congolais basala bino nde nini? Oye kini, oye osala ba publicité, tozana matanga. Siko so bwana matanga, so tozaki na matanga, tolinga lokwa tosala ngonde tindeni. Akomi c'est normal, faut la kisa, ala kisa flato ya komeli. C'est normal ça la publicité o ya lobaki, mais afingami. Ce qui ansi nous la koti live to fingiye, mais ba live na bangonde esungi biso pour que to mona ba maramususu. Ba live na bango esungi bino pour que bon mona babilo mususu pour que bon mona taba enterrement ndenge leki mais bozana batali boso ceux qui ba koti ba ans ba koti live bo fingi boyo ka muta sali bo fingi finalement congolais ba sala bino na matière nini. Sonia bo fingi po azotambo wana Irsil. Sonia lati ber po azotambo wana Irsil pechanga bo fingi. Soto ye koto pa Maxi bo fingama surtout Maxi a fingami mingi pona mamba ya Janify. Bobosani na bino ke soki Maxi te mepe toleli ya fai na kisasa te bobosani. Bobosani ke soki Maxi te mepe bemba ya fai ekiti kisasa te wana nde bobosani. Mais bo fingi Maxi bolobi esengele boloba bo fingi azole la makasi ezana likambo moko ebombama bino bomona kaka o ebombama tana sekuna bino ba congolais bomona ka nyoso maogi vula leli bolobi a exagéré. Siko finalement bolinga ki nini bomoni ndeti vevi ya Janify mama Sylvie wana bien sûr bablo muso asaleza ku ba moi ba exagération moko boy mais c'est normal ata azwaki mobali mususu yena ya Janify babala naka na alliance ya Janify lobaka maloba po akota alliance wana liboko atake o ezake alongola na yango pendant 16 ans. Oya Jennifer ekenda osala foyer place mususu mais tango ezake nzoto ya mowei eye na kisasa il faut azwa bag wana azongisa po basala ye service ya kolongola ye bag wana. Mais congolais comme to comprenaka autrement tozo comprendre kana bandenge mususu siko parti dans linga na comprendre no parti à Bellevue kandi bo fingeli ndeti pona ni pona ndeti asali ni. Tout le monde ba comédien nyoso ton ba okota ba cameraman ba olanda bango po ba chaîne eza tellement ébélé ba cameraman ba olanda bango Bellevue kandi entraîne na ye na salle na pourquoi même entraîne tout le monde qui ba cameraman tout ba longwa qui partout ba ye ba landi Bellevue kandi Bellevue kandi azo bima pour ka ke kota na mutuka kende tomoni koma ba cameraman ba tiki matanga kuna bango so ba bimi boy mais batu bo commenter bolo ba ke o yango afuti ba cameraman na nyoso po ba landa quel genre de bassesse congolaise anango. Bobosani ke Bellevue za star Bellevue za oba benga la patrona alors bat baby que ce quartier actualité Bellevue a otalema bat baby que ce ka zi moi ba extra Bellevue na matanga bat botala e bobosani nyonso wana bokomi ko critiquer ye bokomi ko lobaka futi mbongo po bo raisonnera comment ba cameraman o bazaki wana ebele misu na ba caméra misu na ba téléphone siko nyonso wana Bellevue mtafute bango mbongo. Bellevue mtafute bangombo. Ani komona na monana aza sans charisme tangu ndeko na ye apo Firenze aye azaki na charisme te tangu bandeko na ye Mike la Duchesse ba ye bazaki na charisme te ceux qui kutu bato ba uti poto ba futi biye na bango pour que ba kitati na kisasa boni Bellevue kandi o azala kaneka d'ailleurs Bellevue bomona ke dana ba matanga nyos azaka hypocrite te Bellevue na ba matanga tout amona naka na ba matanga tout na mona Bellevue matanga nyoso Bellevue azalaka akendaka so bomoni na enterrement te seka bomona ye na veille mortuaire
Bellevue akendaka landaka penza ba comédien. Comédien moko to lobaka kufela ki Bellevue landaki ete non. Bellevue landaka au moins kaka yeba, au moins bazala na relation bien na comédien wana au moins. Prévenez que si la bisala kufela papa Bellevue landa. Bellevue akenda. Bellevue akenda ba matanga batu. Akenda kapo aza social. Ana motema munene. Ana motema ne ya malamu. Akoki jamais pasteur de la foi kutu. Atali ki pasteur, atali teke oh boye pasteur. Non non, atali ndenge basaleli musala na bango, atali ki collègue de service ya ye na papa na biso Janifai o atiki biso. Pasteur de la foi kende matanga to monie. Ali bolibo yaka ko bamba mabanga na Bellevue kandi. Bolibo ya kaka ko tia Bellevue kilo na mutu. Matango ndenge leki après abatoko yoka makambu. Kande matango eleki après bokomona makambe bando bimaka koto ebimi koto alobaki koto alobi boko yoka ngo, ce n'est que le débit. Oyo ezano no ebandeli. Pourquoi boyoka ngo po congolais motema nezaka mabe, congolais motema mabe, congolais motema yinda. Yango bomona makambo nyonso ezo régner. Botika Bellevue kandi kimia, botika baba Maxi kimia, Maxi Bondoye asali po bemba ya Janifai ekita na Kisasa. Ba kondu ya Janifai tina suka ba memie pena tina Lilita, ba memie tina suka ya demer na ya alors botika bango kimia. Baza batumo beto betela bango maboko to féliciter bango. Bofuteli bango ni ba transport, bofuteli bango ni ba séjour, mais bozo finga bango bozo continuer ko finga. Na sepeli na silence ya po, en tout cas silence ya po, na sepeli nango makasi. Aza mutumoko bravo vraiment ya po bravo. Façon internet fingi apo Firenze. Façon bata YouTube bo fingi apo Firenze TikTok kolobate. Soka zaki mutumoko pena motema munene te mena minitio tokolo basala ta crise attention. Façon ya apo Firenze fingami. So zaki na motema te na minitio masali crise attention. Mais comme ana motema munene ayebi ke ayeko kunda ndeko na ye, ayebi ke ayebi na ye eloko moko te à propos ya liwa ya Janifai, ayebi ne eloko moko te abimala la brinte abota pena la brinte moye alanda makambu nyonso obolobi lobi na ye ezate. Ka bino moko bobimisi abota na la brine abimaka na la brine ya po Firenze monani te pona boye nyonso wana bobimisi atali yango te, mais afuti quand même billet na ye ayeti inde kokunda camarade ne ya bomwana ami d'enfance. Ayo kunda mina ye, ayo kunda collègue na ye, ayo kunda camarade na ye, ayo kunda ayeti kisasa futi na mbongo na ye moko, mbongo teke obo futeli ye na mbongo na ye moko. Moko bato to sala ba analyse, moko bato to sala be mission, to yebake to sala pata marambango bien to longwana ko finga ba ko finga na yango créer la batu musu ba rendre lo ba solate likola ba ko finga na bozara nango pelisi caméra fingi osili so kangi caméra za kitoko te. Ezala kitoko te. Bato to finga na ba star mboka na biso. Bato to finga na baza bato ba sekisara biso. Sans bango actualité zate. Sans ba star mboka na biso actualité zate. Nalandi live en sinuzola lobby. Bo sala mbongo na mamba ya Janifai. Mais mama ya Janifai ya otikala. Bana ya Janifai ba otikala. Ba youtuber botinda ba par na bino. Muto atinda ta mbongo na famille ya Janifai ya zate. Muto atinda ta mbongo na bana Janifai ya zate. Mais biso nyonso to bénéficier nango. Biso nyonso to bénéficier na matière ya Jani. Biso nyonso to sali ba mbongo na matière ya Jani. Mais to tika ko finga. Totika kofinga eza kitoko te e honoraka biso te. Imagine oza mwasi kitoko mama pe ya bana oza pe na bobali kono oza pe na bobali oza pe na bana nao. Mais o vanda ka bobandi ozui caméra o fingi yo Maxi yo yo kutu bwebwe o fingi o melima yo fingo melima na suko kati émission o fingi lende tinini amona yo te bovanda na emesa moko te bo mela vin to champagne to nini to sucré bovanda na ete
bo partage na ye mobali moko te boza na ye bandeko te mais okofongola no ka caméra fingi eka pozo mona ya zolela makasi ata zaki monsta mobali na ya Jennifer mabe ezati soki Maxi azaki na relation mo ya bolingo na ya Jennifer mabe eza wapi po a mwasi kitoko ya Jennifer pas zaki mobali kitoko alors so bazaki na relation na ba relation mo ya bolingo eza mabe pete mais souvent biso ba congolais to komisa likambu grave muto alela aleli muto alela te aleli te finalement oleli na matanga oleli te alela bango kutu baleli te soko oleli yango bango pe kolela ngo ya makasi bweni finalement bolinga nini bolinga kuma batu basala ndeti ndeni ici péché ngana sonye voloko balati pembe balati onka balati pembe noir balati onka bango mi balete to moni ba anse luzolo balati ba pembe noir mais bo créer lango sous likambu franchement na ebite nani aloka réseaux sociaux nani penza o pena zo maseke ba gindokina tana réseaux sociaux pona to ya kokofinga rabwe. En tout cas, félicitations à ma comédien Nyoso Obayo Kanaka. Félicitations à ma comédien oh vraiment boleli penza ya faille na motema kokita tomoni na butu ba vidéo bazalaki. En tout cas, comédien moko te tomoni ke o comédien moko ayete bango Nyoso bazalaki. Tomoni ba comédien Nyoso bazalaki. Malgré ko tongana na bango, malgré makambu na bango mais quand même Nyoso bazalaki tokumisi nzambe makamba ya Jennifer eleki na kimia. Awa ya Jennifer ya kundami bandeko nanga bokanga matoi bandeko ba comédien bokanga matoi po bokoyoka batu bakofinga bokoyoka ba audio ekobima bokoyoka ba video ekobima aloba kibe poto oyoka ngo na ba live déjà tozoyoka ngo nata ba osa ba live wana mutu mso azoloba koloba te caméra eza toyoki yango alors bandeko ba comédien surtout mingi ba comédien a poto bokanga matoi boyaki kokunda ndeko na bino bokunzi esili bozongi na bino na kimia o etikali liboso nzambe nde ayebi bokunzi esili nango piao bozonga na kimia nzambe ayebi oyo etikali liboso alors pona mama na biso Bellevue Kandi yekuta tabo fingi atabo lobi atabo tombwa mi bobamba mitina se azana ye mutu moko akipaka na ete Bellevue Kandi ka kipaka kokolo aye na ye matanga azana ye simple alati na ye robe na ye atia na ye fula borofingele ndeti place nini kwa memaki ventilateur ya mukie abandaki kokima mulunge boko fingele ndeti place nini. Alors topesi kaka merci na ba comédien félicitations makambu nyonso eleki ok nyonso eleki vraiment kitoko. Merci na fondation Denise Nyankeru, merci beaucoup na maman Denise en tout cas bota la biso pe kaya Chaka Congo pour Chaka Congo 2 mois déjà na une semaine yango papa na biso Chaka Congo nanu akunda mite il paraît-il mwana na ya mwasi Margot allié mbongo aboyi ko bimisa matanga ya papa na alors bota la biso likambo vraiment ya Chaka Congo donc bota la biso ango nzambe asala bakunda epe na kimia nyoso. Merci na bato bolanda Irsil Botelwa TV. Na pesi bino merci na kombo na Yesu esika nyoso bozali. Ndeko nanga seza mbala liboso okoti na chaîne na biso mbala liboso tombe na Irsil Botelwa TV alors au s'abonner, commenter, au liker, au partager nzamba lola a kopambola donc quand ndete lo na système ou bien abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions nzambe a kopambola yo. Ana loba soko koti. Tangu yo s'abonner ko bossa na te cliquez cloche ya notification. Et ana batu musuba koma okomela okoti asube émission te eza po bo cliquer cloche ya notification te. Cloche ya notification tangu yo cliquer place wana ceux qui te koti si ba vidéo na biso okomona yango directement et ko bima na téléphone o lokola message. Okozwa notification na lokola message et ko permettre yo otala eloko nini o Irsil Botelwa TV atie. Alors pona bandeko botuna kinga pona mamba Chaka Congo na sir na teli bino déjà émission à Chaka Congo na tiaki yango avant donc avant okoma émission o émission eza na se ya émission oyo eza ya papa na biso Chaka Congo alors bokita kuna botala nzambe akopambola yo. Abonnez-vous na Irsil Botelwa TV. Tozappel sus na chaîne na biso Irsil Nzau officiel.
donc komaka Ursule Nzau officiel o s'abonner pe kuna nzamba lola ako pambola yo. Tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite. Bisous, bye.